un sentinelle a éveillé. Il faut éveiller na musala na yo. Na couple na bino yaya o éveillé. Bible dit que le diable rôde tout autour de nous comme un lion rugissant. Cherchant qui il peut dévorer. Mais mais vous résistez-les avec une foi ferme. Ce que l'on dit bien na couple na bino, dans la discussion. Discussion na kata couple na bino. Alingi te bozala na kimia yaya. Alingi te bovanda na kimia. Asalaka na ba acolyte. Oya tindaka. Ba rencontre ya des chemins. Ba benga kango ba rond-point. Alléluia. Ba aéroport. Ba wenze. Bien aimé. Ba lieu public nyonso. Et ça na l'esprit. Oyo. Et se développaka. Et ça la kamisala. Monde pandamnium. Malheur à la mer. Maye salini. Pour l'élo. Lola eganga. Malheur à la mer. Parce que diable a quitté. A quitté kaka na monde terrestre te. A quitté pe na monde yamahi. Shalom, 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 peuple de Dieu. Partout dans le monde. Bisika oyoyo. Bo lingaka émission nabino sur la délivrance. La puissance de la délivrance. Nzambe apambola bino nyonso oyo bozalaka branché na kati ya chaîne na biso ya tolo na se ya tolo na sende makambo. Merci beaucoup. Nzambe apambola mama na biso Anne Kalambay na France. Nzambe apambola yo couple Kalambay. En tout cas, mbote mingi bisika bozali. Merci pour la confiance oyoyo. Bozoko pesa biso à chaque instant. Et nzambe ya lola. Oya pambola kaba couple. Oya lobi keno. Alingakate mobali azala ye moko. Il faut asangana. Merci pour la union oyo. Nzambe apambola bino. Et nzambe apambola ndekonangai le prophète Eric. Eric. Nzamba pambola yo asalaka interprétation malamu. Nzamba pambola yo et nzambe apambola na sima ya caméra tozana ndeko nangai les professeurs des images na benga kaye kombo na ye Roland. Nzamba pambola bino bien aimé dans le Seigneur. Lelo ezana thème moko très capital oyoyo na memi afin que to le kanako partager pona bolingwa nzambe. Et émission oyo banda ko landango à chaque instant bolanda kayango na kati nango eza na ba prière na kati nango intercession kozala na kati nango pe enseignement ekozala ezala ya ba couple ezala ba enseignement individuel ya vie ya moko na moko ekozala. En tout cas na ko senga na bino bolandango attentivement. Pona lelo tozoko kabola mwani kamoko si les 4 mondes sataniques et ses portes d'entrée. Les 4 mondes sataniques et ses portes d'entrée. En tout cas, bien aimé, pourquoi na koki kozwa thème oyo? Pourquoi pour ebele ba ko bakeno pona nini kaka pona nika pona parce que première likamboza nini pourquoi na zwi thème oyo ya liboso ezate kepo na honorer Satan te to honoraka Satan te. Mais ce qui te memelaka bino batem oyo pona koyeba stratégie ya adversaire oyo zanaye adversaire faut ba technique nini azo salela yami balé. Pourquoi na memeli au thème o yami balé? Parce qu'il y a des ignorants bate belé bazoko ignorer bazo yeba te que non monde satanique existaka ba allié ba existaka. Bible dit que nous, les combats que nous combattons, ce n'est pas le combat de la chair, mais c'est le combat de l'esprit. Voilà pourquoi, raison pour laquelle, parce qu'il y a les ignorants. C'est lui qui ne connaît rien, ignorant. Les amoutouaillés bien l'autre côté. Mais il y a na talisa yo et l'autre pour ignoranté. Parce que nous ne comprenons même pas le sens de ces 4 mondes. Les 4 mondes est travaillaka. Et dans les 4 mondes, il y a des puissances.
chaque monde est une puissance nango alliée. Ils ont représenté la puissance de découvrir yango. Et en tant que sentinelle oyozali, parce que la Bible dit que non, dans chaque famille, il y a une sentinelle. Ndemboza sentinelle libotano, peu importe quel bisiko zali. Et ça en France, otika famille awa na Congo, oza sentinelle ya libotana yo. Tant que sentinelle, il faut veiller. Na musala na yo oza sentinelle. Na activité nos a sentinelle. Bisika nyoso oza sentinelle. Un sentinelle a éveillaka. Il faut éveiller na musala na yo. Na couple na bino yaya o éveiller. Bible dit que le diable rôde tout autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Mais mais vous résistez-les avec une foi ferme, résistance. Sentinelle azamutu oyo azoko résister. Sentinelle azamutu azoko éveiller. Sentinelle azamutu azoko contrôler yaya. Voilà pourquoi tant que sentinelle oyo azoko éveiller sur famille, sur couple, yangwa nazoko memela yo. Technique oyo oyebasi les 4 mondes sataniques. Nzambe apambola yo bien-aimé. Nous avons nazana devoir ya ko informer yo. Ya mos ko makamna lingina informer yo. Na kati ya monde tozomona Satan. Qui est Satan? Satan c'est un menteur. C'est un adversaire, Satan. Qui est Satan? Satan c'est un opposant. C'est un adversaire. Yaya. Toza na monde, toza na plusieurs mondes. Où ils ont constitué par esprit. Na Esaïe chapitre 14 verset 12. Satan azalaki na ebandeli. Et pendant chiti na ye, ne akiti na mabele. Mission ya Satan le diable na katambele pour na ko panza ba couple. Pour panza ba mariage, pour déstabiliser la société, pour déstabiliser force molili. C'est ça le projet à Satan. Il est menteur, il est tentateur, c'est un accusateur, le diable. C'est un accusateur, c'est un adversaire. Si vous écoutez na couloir na yo yaya, adversaire batike la kaye tante maman Anne Kalambay. Batiki la kaye tante. Omoni soki nzamba na projet amati sabino. Satan ko se présenter. Soki olandi bien na couple na bino, tala ba discussion. Discussion na kati ya couple na bino. Alingi te bozala na kimia yaya. Alingi te bovanda na kimia. Asalaka na ba acolyte oya tindaka pour ba déstabiliser. Mais lelo na stratégie. Mais là dans les 4 mondes oyo. Merci beaucoup. To continue dans les 4 mondes sataniques. Simbango malam. Toko na 4 émissions sur la puissance de la délivrance. Toko développer yango. Mais lelo nazo présenter les 4 mondes pe ba signification na yango. Et ce qui ngonge pe samelibiso nde na kozwa moko et le reste toko lobelango na émission oyekoya. Mais lelo premier monde ba monde o esprit nango et travaille kanakati ba couple et travaille kanakati ba société et travaille kanakati ba ndaku et travaille kanakati ba famille et travaille kanakati ba couche nyonso. Yambona premier monde ba bengango monde kabbalistique. Monde kabbalistique est un monde ya mai. Dans l'eau, nous avons des esprits. Et ces esprits-là, ba travaillaka, ba bimaka na mai, ba yena monde physique oya batu. Toko développer yango et toko mona ndenge nini ba travaillaka. Ba bengaka mo ba esprit des eaux. La kati ya ba esprit des eaux, tozana ba mami wata les sirènes des eaux. Ah, gloire à Dieu. Il y a un monde kabbalistique, monde yama, yamai. Deuxième monde, un monde pesifera,
elingolo ba monde ya zamba. Na zamba nous avons des esprits. Yaya. Mais esprit ba utaka zamba. Ba ye. Ou soit ba koti na famille, ba koti na couple, ba koti na kati ya mariage. Yango na lelo okomona ke muto longwe na RDC. Atiki mobali na ye, atiki mwasi na ye, ake na moka. Na yebite, moka ni soit France, ou soit Belgique, ou soit États-Unis, bisika ni on soit kei. Mais on comprend le te na tango komi kuna. Koto yo mwasi, ba bouleverser makanisi. Akomi ndumba, ou soit, akoma ndumba te, akomi kaka parti par là, mais yozo préparer makama malamu kuna na poto. Voilà pourquoi biloko oyo bien-aimé et Seigneur na biso to compte nango dans la profondeur. Yaya oza awa na Congo oke na mboka mopaya mais okomi kuna difficulté ya kozwa mukanda, okomi kuna difficulté ya musala eza na bamisusu tomona ke barefoule ye mais nzambe ya mama Anne évangéliste aopambola yo. L'andaka que mission oh, tu verras la gloire de Dieu. Monde ya forêt. Monde ya forêt, tout ça, le royaume de la brousse. Toko expliquer yango. Les esprits du forêt. La katia bazamba to mona banyama. Et banyama nyoso, baza toutes sortes de catégories ya banyama. Baza banyama ou bazo représenter ba esprit. Ba esprit. Voilà pourquoi to lobeli yango. Et tokomona o babengi monde Cro-Magnon. Eza monde ya cimetière yaya. Ozomona ndenge tozokendele. Monde ya cimetière. Na cimetière vie ezate. Na cimetière loko moko te yaya. Muto ya vandi na cimetière babengi ye mowei. Bible le dit que quel rapport existe-t-il entre les morts et les vivants? Pourquoi quand on zakuna na poto na mboka oyo sali mais ozolota papa mama ou soit ndeko moko sakufa kala yaya na oyebisa yo eza tout un esprit ya monde ya cimetière ndeko ya zolandanga na ngonga oyo soki ba phénomène esalamelaka yo lelo nzambe ya mama na biso évangéliste Anne Kalambai onazo saliwe au délivrer yo kende na église mema tia tolo na se yaya bonde la nzambe alléluia luka mosali na nzambe mama Anne Kalambai na pasteur Kalambai couple oyo yaya kende la tolo na se et tu verras la gloire de Dieu. Nzamba pambola yo. Nzamba pambola yo. Quatrième monde. Ba benyango monde pandemonium. Eza monde ni. Eza ba lieu public. Ba rencontre ya des chemins. Ba benga kango ba rond-point. Alléluia. Ba aéroport. Ba wenze. Bien aimé. Ba lieu public nyonso. Eza na esprit. Oyo et se développaka et ça la kamisala monde pandemonium yaya ba lieu public ba école otinda ka mwana école yo moko kenda ka campus universitaire et ça ba lieu public oyo ba esprit osoperaka yaya au sali mariage mais aucune salle de fête lieu public batu nyonso beko sangana batu nyonso te ba sepela po bala batu nyonso te ba sepela bien aimé ndenge ozana na teta oyo zanango ba hôpital eza ba lieu public voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur ba organisation nyonso oyo église même ko sala yaya kende yoka mateya pe sambela parce que ba lieu public ba arrêt de bus et ça ba lieu public oyo monde ténèbres et yaka ko travailler nango nzamba lola apambola yo bien dans le Seigneur bisiko zali voici les quatre mondes oyo yo termine biso eza eke les quatre mondes sataniques et ses portes d'entrée tokolobela yango yaya
Nzambe apambola yo, Nzambe a soutenir yo, bisika ozali. Les 4 mondes, oh, ce sont une réalité. Et ça va réalité. Car Satan, dans ces temps de la fin, pendant que nous dormons, bien-aimés dans le Seigneur, il continue à s'opérer, il continue à se multiplier. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Satan n'est pas omniscient, n'est pas omnipotent. Mais il y a un homme qui est omniscient, omnipotent. Il travaille à Zalelo, Lobby, Pelibera Nibela. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Tolonase. Alakama proché. Place à Takango. Na kianzu kamama nangato ndegeni. Nzamba pambola yo. Nzamba pambola yo. Il est vrai que les noms de ce monde peuvent nous influencer, ne sont pas publiés, mais à savoir que la science occulte va s'opérer dans les 4 mondes. Il y a un yebisayo, peuple de Dieu, église dans Zambé, et l'okonini est caché dans les 4 mondes. Et l'okonini est caché. Ce sont des mondes des esprits. Nzambe apambola yo. Na lingi na expliquer yo pendant quelques minutes ototikali nango. Na continue na premier point. Oyo babengi le monde kabbalistique. Gloire à Dieu. Le monde kabbalistique. Na loni monde kabbalistique, et un monde yamai. Yango na clôturer nango. Na mwangonga ototikali nango. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde kabbalistique, monde yamai. Apocalypse chapitre 12 verset 12. Na lingina tangango Nzambe apambola yo. Restez branchés. Tozaka merci Nzambe apambola ndeko nyonso oyo azokolanda biso. Apocalypse chapitre 12 verset 12. Yoka makambo ekomami. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans le ciel. Malheur à la terre et à la mer. La terre, la terre, le monde y a forêt. La terre, la mer, le monde kabbalistique. Monde à maille. Bible dit que malheur à la mer. Car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a perdu du temps. Malheur à la mer. Maïe salini pour l'eau la eganga, malheur à la mer. Parce que diable a quitté kaka na monde terrestre, a quitté pe na monde ya mai. Yana ba couple mususu yaya. Misiko zali malgré bobalana, mais peut-être libala na bino ba bomba ngona mai. Malheur à la mer. Amela yamela ba mabala. Amela ba mbongo. Amela misala ya batu. Amela ba projet na yo. Yaya mikanda na yo zo luka ba mela yango. Maye mela. Mais na sepeli Bible lobi ke au dernier jour maye kosanza. Alléluia. Biloko nyoso amela. Mais ngai lelo na yebisa yo koze la dernier jour te. Kaka lelo. Maïe azo sanza, alléluia. L'esprit à maïe azo sanza. L'esprit à maïe azo sanza. Loko no nyoso bamela. Les esprits des eaux. Monde kabbalistique. Ezali règne au babengi. Règne du diable. Règne du diable dans la mer. Satan s'organise à partir de la mer. Azoko s'organiser. Organigramme na ye yaya yangwana ne mutu esali amonana, on dirait aza omniscient, on dirait aza omnipotent, on dirait aza omniscient te eza organisation. Diable azalaka te na même instant esika moko la même esika musu te azalaka na ba représentant
bisiko zali ezana ba représentant na ye okoki koyamba mupaya na kati ya ndaku na yo mais oyebi te aza représentant ya monde ya ténèbre. À chaque instant yozomona azosolola nzokande aza en contact na monde ya ténèbre. Ba secret no ebele na kati ya foyer oyebaka te komaka na kisasa ndenge nini. Osala ba projet na yo oza na poto osala ba projet na yo mais ekoma sango epanza na ndenge nini aza na ba représentant oyo bauti na mai baye na mokili pourquoi pour ka ba déstabiliser couple na bino ba déstabiliser vie na yo balongola yo na kati ya esengo nzambe apambola yo la vie des gens pour lier et les emprisonner bazu ba esprit wana ezolongwa na mai ezoya awa na kati ya monde pona ko emprisonner mabala pona ko emprisonner ba affaire kokotisa batu na prison. Imaginez-vous Jonas falati kane na monde o nzambe atiaki ye mais akili mission ya nzambe pour kende na monde ya mai siko na monde ya mai akendaki bible bia suikanga na mai te mais akoti ti na libumu ambisi yango na prison yango na prison ya se ya mai yaya na yebite est-ce que ya solo makambu na yo ezo marché te et que peut-être te eza na kati ya prison ya mai ba projet na yo ezo marché te est-ce que oyebi te peut-être eza na se ya mai. Jonas na libumu ya mbisi bible lobini yoka tanga ngobye bible lobini que non Jonas au cœur de la mer nzokande ebalezaka na mutema ekamwisinga ebale na mutema osoki tokoti na domaine ya vie mutema efonctionnaka soki mutema efonctionnaka te mais jamais mai akoki koretenir Jonas jamais c'est-à-dire mai ebandaki kofonctionner lokola bandaki kofonctionner mai akokaki te kokanga po ayebi ke basumare bakokota bakobimisa Jonas nde akotinda esprit ya mbisi na kati ya mer toza na baesprit oyo babengi baesprit ya poisson toza na esprit ya bambisi neti l'hippopotame toza na basirene des eaux oyo babimaka na mai baye na monde oyo base déguise babengaka bango oyo babengi baroyaume de la mer na terme na biso ya lingala toko kobenga bango oyo bangi base déguisaka na femme de nuit mari de nuit na ntango baye base déguise yaya nalingi nayebisa yo yoka parmi ces quatre mondes c'est la force de la mer qui semble être la plus forte. Donc parmi les quatre mondes, on a outil kotanga. Monde ya mer, y a la force ya ba monde nyos. Yaya. Et soko tuni ba to science occulte, ça na ba te belé, ba kenda ka butu ba ke liboso mai ba ke ko invoquer. Ba sirène ba pimi. Yamano monaka mingi oyo babengi ba chance ya succès bake na monde ya mai pembeni ya mai bake ko invoquer ne place ba kozela ba chance na ba succès et ça na ba misuzu bake na kozwa ba beauté na ba epa ba sirène akoya omona mobali kitoko pembe omona mwasi kitoko pembe yaya nzokande aza représentant ya monde de la mer ezala bana kopesa toli na bandeko nanga ya mibale mwasi nyonso te oyo azongenga na nzela amwasi ya kobenga papa nanga yo oza deja na mwasi nobala otya ye na ndako oza na confiance na ye pourquoi parce que il y a des esprits où se déguisaka
oyo babengi sirène des eaux a déficit bango beauté babimi nalobi te ke beauté nyonso eutaka pa sirène te beauté ya nzambe mpe ezali parce que bien ezoyebisa biso ke yesu kristo beauté azalaki nango somme bible ezoba belle de figure belle de taille mais monde ya ténèbre mpe etindaka yo komona mwasi azotakata onga nalingaka mikuse munene boye yaya comment se fait-il que l'esprit wana est combattre ville yango na bisiko ezali bien aimé dans le Seigneur nzambe ya lola apambola yo les esprits de ce monde des eaux sont très violents l'esprit ya mai eza violent et permetaka te mutu a vivre na kimia na kati ya mai tozana bao babengi basoterene basoterene so toke na exode tokomona ke nzambe atindi moïse kende kobeta na mai basoterene babimi ce sont des esprits babimi mpo bamassacrer Égypte babimi mpo badestabiliser bakotisa kufa basoterele babimi soterele basigne nango nzambe azwa lokumu ngonga na biso ekoki esenge na expliquer bino esprit ya soterele toza na esprit ya soterele toza na esprit ya grenouille toza na esprit ya tortue toza na esprit ya crocodile ozola sikokoya kocomprendre ndenge nini ke na kati ya famille na bino na kati ya foyer na bino esprit ya soterele ezali oya comprendre ke non esprit ya soterele ni koloba nini petite taille petit raisonnement petite dimension alléluia petite taille omona mutu otali mbinga zali mais raisonnement mukie petite taille toya comprendre que nos achats petite taille c'est tout un esprit petite taille et ça te que taille oyo tangami ya bomoto te caractère comportement raisonnement ya mukuse bisika avancer na raisonnement mais raisonnement nezo suka la fragilité ya wana esprit ya soterele esprit ya soterele soterele ezali armée ya diable pour dévorer les récoltes pour dévorer les récoltes les revenus des enfants de Dieu soterele eza armée ya mai oyo diable azolongola na mai azoya nango vers batu pona ko dévorer yango na bible lobi na ekola lobi Nkolo lobi que non, je menacerai les dévoreurs. Mais esprit ils ont dévoré finance. Mais esprit ils ont dévoré misala. Ils ont dévoré ma activité. Ils ont dévoré ma projet. Esprit à soterel. Il y a esprit à maille monde kabbalistique. Monde kabbalistique. Et même saka misala. Et même saka unité. Bien aimé, au monde mususu, patron na ya lingaka ye bien, azana ramoko ya malamu, mais entourage na ye, et baby selie musala, ba rapport ya mabe, et pas yanani, ba rapport ya mabe, et pas ya patron, mona patron alongolio musala. Petite taille, armée ya diable, alléluia. Au côté na Psaume chapitre 78 verset 46. Deutéronome chapitre 28 verset 38. Les sauterelles, ce sont des ennemis des enfants de Dieu. Jamais au coquille qu'on permettre esprit à sauterelle les côtes dans la famille. Esprit à sauterelle. Ce qui est côté dans la couple est panzaka. Et panzaka yaya. Mon limo ya songi. Yamona contrôler bien. Banani oyo batambola ka pembeni ya mobali na yo. Banani oyo bazinga yaya ezo kamwisa ngai une femme mariée. Mais baninga na yo
ba célibataire. Pourquoi? Conseil nini bakopesa yo? Peut-être bazoko lula kaka ndengo sana na kati anda kwa libala. Esana bango babengi na benga ka bango mukongo susu toko sala prière sur la destruction des esprits des infiltrés. Esprit à infiltration. Ba s'infiltraka. Yaya ba se déguiser mona ba yaka na langage ya kitoko yaya. Langage ya kitoko mais aye pour détruire musala na yo. Aye pour détruire foyer na bino. Aye pour cause sa confusion na kata libala na bino. Aso ya poni la kisake ye mwana malamu. Yaya na lingi na yebisa yo. Kota na losambo. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. Sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Tika nzamba apparaître na vie na yo. Tika nzamba kota likambo na yo yaya. Bien-aimé, vie na yo do senga losambo. La prière des justes a une grande efficacité. Yaya, yaka na mema. Pe, yaka, tolo na se. Ba programme nyonso ezali. Yaka nzamba lola apambola yo nzamba lola apambola ba membre nyonso oyo bazo sambela tolo na se na église mema nzamba pambola bandeko nyonso oyo bazo la tolo na se bazo sambela intercession miracle na kati ya église les chemins vers Jésus nzamba pambola bino lisusu ya koleka voilà. Maman na likambo na biso oyo to partager na bino lelo sur les 4 mondes sataniques et ses portes d'entrée. Na lobeli porte d'entrée te mais to ko lobela yango. To ko continuer monde moko kaka na lobeli eza monde kabbalistique monde ya mai ba esprit ya mai ezoya. Bien-aimé dans le Seigneur, soki o se retrouver na kati ya makambo nyonso oyo to lobeli esika oyo. Ba numéro eza affiché. Na se ya télévision na yo na se ya télévision na yo na se ya ordinateur na yo na se ya téléphone na yo ba numéro eza wana benga omona nkembo na nzambe etokozwa ta tokosambela po na yo nzambe apambola yo ozana ba problème ya ba couple bozanango benga kaka na numéro wana des autres peu importe quel likambo zanango benga nzamba lola akozanga te kopambola yo nalingi to sambela na bino elongo par rapport ya ndenge oyoki ma teya oyo nzambe apambola yo par rapport ndenge oyoki ma teya oyo toli to sambela nzambe bisiko zali okangi misu na yo ou soit ozwi loboko na yo ya droite soit ya gauche sotie na mutu to sambela elongo. Père, le Dieu tout-puissant, na sambeli, Père éternel, le boko na oyanguya, et sembola malikola ndeko na ngai, et sembola malikola couple oyo, et sembola malikola ndeko mwasi ndeko mobali oyo alandi biso na esika oyo. Tika le boko na oyanguya nzambe et se manifester puissamment. La Bible dit, non, la main éternelle sont devenues trop courtes pour sauver. Na segi lo boko na yo ebikisa ndeko azobela na kati ya hôpital. Ndeko oyo mikanda zo sala démarche ezo bimate nzambe na lola. Ndeko yazo kende ko luka musala ndeko azana ba projet ezo réussir te. Lo boko nzambe kita. Na telemeli ba royaume de la brousse. Na telemeli ba royaume de la mer. Na telemeli ba esprit des eaux, ba esprit ya cimetière, ba esprit ya forêt, ba esprit ya lieu public. Oye dérange ka couple, mi dérange ka vie na yo, dérange ka libala na yo. Et permettre ka te yo concevoir, et permettre ka te yo bota. Et ça va trouble la telemeli yango par le nom puissant de Jésus Nazareth. Tikanzamba ngolo apambola yo bisiko zali na kombo na Yesu Kristo de to sambe na kondima tolobi amen. Nzambe na lola apambola yo bisiko zali olandi biso okobenga biso na numéro wana et na pesi un grand merci na mama na ngai évangéliste Anne Kalambay na papa na biso le pasteur Kalambay couple oyo nzambe apambola bino ba mbote ya mingi pe nzambe na lola
mbote ebele na église mema nzambe apambola bino mbote na bandeko nyonso ya tolo na se nzambe apambola bino. Merci na mon prophète Eric nzambe apambola pona confiance oyo bozoko pesa biso et nzambe apambola na sima ya caméra oyo babengi Roland le professeur des images nzambe apambola yo pe nzambe apambola bandeko nyonso bakolanda biso bisika nyonso zali na tangi kombo te soki okoti kaka nzambe apambola yo directement na kombo na Yesu Kristo. Amen. Tous kutani à la prochaine numéro, à la prochaine émission nzambe na lola apambola bino. Merci, bye.